ngai na ya na internet na kumisa afali yango na mona ki Jésus de nuance na ebité avant finga mutu faut la passer na nga so na bina beto na passer po yo so na beto na passer o lela makasi po na passer no sala ba bêtise mêlée non leader na lokola akoka ko sala mission ta banga po leader na bango lelaka on a sala mission tala ngo bandi o lela leader na bango lelaka alelaka o ebi ngo lelaka tana ko leliso wana o tina bana ngingi babundisa ngai awo bandi bitumba wana kotinda mutu tena nzela oyo bata makuna na ndani na nini na babenga na bovan ngana tambolaka kotinda mutu te pona ko leliso muibe mikate na ko leliso toi on attend toujours la vérité to finga mutu imbécile zo batte so to bina mutu keno ozo kokate mais aza leader ya bololé parce qu'on s'allait mais azo sala mabe garçon wana so pa to bito kende to zonga azo sala mabe benji na nenga faute azo sala mabe na temps oyo to on a besoin te que to za na ba rancune na temps to on a besoin to za souler pour mawa nzambe za na mboka nous on a peur de nos enfants yesu ka bota te talier azo sala mabe atika batuko so fini fali na réagir na sepeli si réellement va suspendre moi en bas wana c'est bien olakisi ke oza leader moko oyo ozali na maturité ozongisi maturité eh ben oui parce que suspendre ye soka suspenda ki était tonga to ba keno a bololé loko suspendre ye a bololé parce que a boy ba salir kombo na ye mais français au kokate depuis wengi maison mais ya ba français a kokité et au batangisa son classe a kokité mais au batangisa absolument a kokité je prends le sala aboyeko beaucoup ça banani oh mais depuis botika biloko wana ko ça ba depuis quartier la maison mère azulu ba anglais boy na concert mona we alo ba anglais o batangisa son classe te français batangisa biso akoka angote alobi ce n'est pas ma langue mais anglais alobi o biso tanga na classe te to tanga ka good morning what is your name stand up sit down na respecta ka batu mais so manquinga no manquer au respect so na yo ki pino sa émission manquinga leader no manquer parce que na comme na niveau ba leader chroniqueuse manquer no nganengo lingi na niveau no te ouais longo la ba mu siko finalement ba mu me beta ka nga boya siko bango nde ba boya ka ba wanga na nga linga ndima pino ye pa na ye amati polo na balcon na ye azo dionga yo abatami adiongi yo abatami tama mambo salaka afumuna kaka na mutabela aliboma adiongi yo abatami azo seka azo lia fufu abu azibula fufu abambi na se tala makamba salaka ageno na kata na kata ye ibna gen kasi mutalungi makamba onyo so robino batu basi basila batu balala na bango akikola musabango na biloba loba akikolobela bango il fallait comprendre que non muto asaloba que non ayebi yo te so batuni question na ye o répondre pe que non ayebi ye te c'est tout innocent ote mais la fali na eloko te parce que innocent comme place fali a comité mais Robino aleki faire na ba vie Robino aleki faire na ba vite innocent pas leki fali nani asala na nzembo no yo pe ba pesa yo ezali nzembo oyo ya ko betela ngo tolo te parce que nzembo wana ayemba yango ebima esala succès te tango ayembi na Diamond mutu apesa makambo za Diamond ba vie wana za ya Diamond za ya yete to lingaki yo pe oyo ayemba ki de sa ba vie wana oyo ayemba ka esala ba comédie ya sala nzembo na yene nga yemba beta shwe tata abeda shwe tata nzembo yemba abeda shwe nzembo mabepe na ni mabepe na ya abeda shwe tata abeda shwe tata na lobby parce que mi garçon ana ayebi beta bassiste wana ayebi beta bassiste soki guitariste soki na yebi mam na été na mona ka garçon mo bamande facilité alekaka aloba babilobela garçon mo na solo aloba babilobela garçon mo boye ala basi basalelaka ye et puis asoka basi ya mbongo te basi bazoka ba $50 ba $100 nde basalelaka ye
Il faut que basi bazwa $100,000, basombela ke banda coûter, ya zwa basi mo basomba futa ke mon hôtel à $25, mon hôtel à $20. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, merci à tout le monde voilà, dans ce de près de l'homme. Merci beaucoup. Si vous avez été mis au matanata, pour nous faire la mission. Merci parce que vous avez un souffle de vie. Merci à tout le monde. Vous avez un problème, vous avez une chance. Merci beaucoup. Bonne guérison, merci à Code Mondial et chaîne. Merci à Peggy Bokelo dans la caméra. Peggy Bokelo est surtout bien ce qui est dans mon temps, je merveille ma pouille, papa na kertis ma pouille, na pesi mbote pas Zali. Merci beaucoup na Code Mondial et Wilishin. Ami Sinza ou dégâts matériels mon vie na pesi mbote. Il y a Laura Sokoko. Et puis il y a ça na franc, ça na dollar. Victor Bosoku. Il y a ça na balar na il y a ça na poche wana et baluka problème. Les locaux Moussa les Arabes, je suis biso lelo, on va inviter Nangaï, Peggy Bokela qui s'est maniqué de John, na il est au solo la maman, so big maniqué de John, na Kenny Piana Bato ni bisa biso Zahir Iza o Yinda Mabe, na il est au solo la maman, Yindi Sanamboka. Malgré tout, maman ni zo vendre sur la palais, mais maman tiki biso te ça la maman, maniqué de John on va inviter Nangaï lelo, j'espère qu'il va te balinguer tellement bien. Balela est fort maniqué de John bonjour. Bonjour. Boni. Ça va? Santé les monde santé za bien ba moto kaka moto ndezo déranger chaleur électrique makasi peut-être nzamba sali ka sa chaleur à makasi pour virer si ba bien supporter chaleur pour na ko épargner biso kaka mais ça va. Est-ce que yo dans désinfectant na yo déjà est-ce que vous savez un petit doigt na ya lavar ma boko mais bien sûr mais ngas ko bato ba pesa ba mbote wana ya boye wana okamwa pour so pesi boye nini sueur ya mutu so aza malade des yeux et kotimba mo ah écoute na boye écoute nini madusu nzoto nini écoute ba pomme ça écoute na madusu te ba peki c'est bon mutu place madusu ya là tu yo préféré ba pesa na mbote to pesa ni ka mbote na munoko ça ka bien madusu za atam so politique to pesa na ba mais est-ce que c'est obligatoire kaka ko pesa na mbote il faut ils en contact non ba japonais ba banda ko pesa na mbote na munoko banda kala ba vivre kaka. Est-ce que ça a obligé photo tout un santo pour la second non? Est-ce que vous posez des maquis malades déjà vraiment dans le parce que tout landa mon antime à lobby qui est malade déjà dans mboka haute. Ngana kola na mon antime te ngana landa o mindele ba oloba. Malade za na mboka hote ndeni mundela vandika aboye atie bat na bandaku abomi comme nini. Te na Kinshasa eza. Na Kinshasa ezali. Ezali malade ezali. Pour bato Europe ebele bakota na Kinshasa. Bato Europe ebele bakota na Kinshasa. C'est bango bato bameli biso malade. Ah ouais ala kité. Mais bato Europe ebele bakota rande na Kinshasa. Il doit que découvrir na retard. Yango le temps bakanga frontière malade ezali ezo tourner. Ezande mawaya nzambe. Alingite maladie et s'est propagée. Moi barrage moko boye alingite maladie s'est propagée par rapport ya Kinshasa déjà zaramboka mo ezali ya salité.
ceux qui maladie se propager na modèle se propager na Espagne na Italie na bani bat ba quelque chose ici na mkolo moko ba kundi bat nyos. Alors ils ont mawaya nzambe tellement ils ont beaucoup ville les gens même les gens font beaucoup de mal mais les gens aussi prient beaucoup. Les gens prient beaucoup mais est-ce que né ba lobi ke ba comme ça beaucoup le ba pasteur na l'église ça la est-ce que pour na yo est-ce qu'ils ont raison vraiment moi na tom sous pour nga vraiment ngande na zabo tant bazong sama kamba ba église il faut ba longola ba église ba cop to sambela nzambe moko pourquoi tu as 50 églises na venir moko pourquoi tu as 50 églises na venir moko ne longola ki doit boti na suka bwana 50 églises il y a les enfants qui vont aller à l'école le matin. Ça empêche les gens de se focaliser, ça empêche les gens de réfléchir avec tous les instruments. Déjà, instruments, c'est là qu'on va mettre en place dans la cité. Et ça a soin à ma casse. Mais l'église va utiliser des instruments partout. La musique, la terrasse, il ne faut pas limiter la terrasse. Et ça a place pour la terrasse. Et ça a été moi, on a préparé l'examen, on a une terrasse. Non, il faut pas se mesurer pour l'église, ça a une cité. L'église a une place moko boye te ba limité wana na ba kinkole donc ba okende ko ba okende ah ben oui église ça na motema ya mutu ça na motema ya mutu pourquoi ba catholique ba sala ba église place ba bazala pena te pona kwa ko ba lelo ba to ko musakana nzambe Dieu ba église comme beleti moi ndako mo boye moi 5 personnes mo ba tie munda dundu na 5 heures on dit de beta mbunda c'est anormal c'est normal te. Non, non, tu es une chrétienne, tu es chrétienne. Non, il faut que tu aies une norme pour que tu aies un respect. Tu as dit que l'église n'a pas proposé bon babar au professeur. Tu es babar, tu es babar, 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 ah, de John. Bonjour. Babar, babar, Nazali. Babar, 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 na nini bacha neti weekend kaka nde bafungola baba le bar ba no funga maka vendredi samedi dimanche et sili que chaque jour nzamba bafungola mo 6 heures déjà ba bandi titan yebi to akosala ba émission ta mususu na 6 7 heures oki de mutasa fungoli bar atie ba kiti hein ata mutenga kene musala mbongo na transport à côté na bar azuma sanga melimba mo alembi. Oui, hein, mais oui. L'église est à la PK dimanche, l'église est à la mardi, mercredi, l'église est à la chaque jour. Chaque jour, tu chaque instant, il faut se concentrer chaque instant, à chaque moment. Mais il y a un instrument, et ça dimanche. Oui, quand sangana ngo pena ils appellent pas ça munene. Ba église venez qu'on va oyer pena ba papier na yo non mais ça ah na épité. Pas modèle. Il aurait faire souffrir ba tout ça problème à matanga yo ba 19 personnes. Moi qui me connais bien 19 personnes. Papa dans temps sur la bande à 30. C'est que et comme temps on kokunda papa on a faut qu'à 19 personnes. Il va permettre de baler la Bible mais na banda bon on a côté on a évité ceux qui au là. Na kina lumbashi baler la Bible na ndako te. Ba kambo wana ko sala maka awa. Mais le comment cop maniquer de John ba. Ko lalisa ebembe ko bana ba komo mona ebembe normal. Mwana mona place cercle ezali mona zo ya ko azo sakana mutakufi mais azo sekana azo kima mbango ko bolongola ye wana. Il faut que la mort se sacrée. Il faut respecter les morts. Il y a la preuve que le cimetière est tonna banzete tonna mboko ya fait bongana faut bana bongana ba cimetière. Pakati yango matiti ta cimetière mndele olia aokene ko se recueillir azotia donc natali pa nganzambe na atakuti nazu kota papa na so na kati bongo côté onion so etika lizambe ya la kaka. Dans ce cimetière comme zamba ba nyoka na kati ba ni bozo respecter ba ancêtre té. Alors avant nyo se bande bandara na spirituel. Alors la spiritualité na biso dans le monde spirituel na biso eza pena noir.
to respecter ba ancêtre na biso te kalezaki oleka na cimetière omoni batie sani batie biloko obe batie mbongo zomona bakota na cimetière pa pamba te siko cimetière comme mutu ba sumbi na pia tomba mutu sumbi nie obe peno longoli pe bilambo kakane wana c'est un mauvais cœur en fait bon respecter les morts parce que biso soto non penza Félix Tshisekedi nga pena mukolo pena na osepena mukolo ba mutu na mutaki no kata ba akada azwa ka soin ya tombo na bango ba kata ba cimetière nyonso eza pena oleka na nzelo zo mona ba pierre tombal ba donc eza bien propre ba cimetière eza la po eza te ka cimetière nécropole oboye te pour la nécropole on peut kalater comme on peut zamba kalater pe comme on zamba et comme benda luka il y a moins cher, 1700. Eh, mata cher, tu sais, babina mutu na mutu akende ko bongisa pierre tombana na bango e mata cher parce que mon mutu osala on a volonté. Alongo matiti azua boaki. Ngana ko bongisa ya papa na biso awa. Oh kuna côté na ezambe zale. Moi te que zamba na e bando memaka matiti. Alors cimetière za place bakenda chaque jour d'après 4 mois, 5 mois tam zope une année. Moi nika de John tout côté vraiment les moyen de côté ya ba mboka parce que tu vois tout ba natif à Congo en fait, biso to ba vrai congolais. Puis ça la passe ko mon maman musuni marchate na mboka na biso surtout qui na mboka ba paya tout le monde a pas qui mamboleka calmement alors on a besoin tout biso pe na mboka na biso tout a peu fier en fait tant outi côté malil tant on peut bona qui ça sango pe ngo était auto yoga parce que depuis 48 ans dans l'époque depuis quand tu la kaka qui ça sango poubelle et banda depuis petits les akaki na poubelle n'habite ceux qui aussi la mokonini mais bon lelo yo mona mboka vrai qui n'ont pas côté na pouvoir tu dis que na malobo to lobaka oyo YouTube to internet dans la vitesse j'espère que comme il a papa ta la pekoto to bon mboka il a la manike de gens fallait pour pas nous saki na fondation qui a aidé bateau na bateau dans le confinement na ndako bana ba kale ba souffrir mais tout qui appelle moi et Samy à ma vidéo moi Samy était sur Talion bana ya quartier ya fallait pour baba maman ba mona ndenge fallait akola avant maman na ndenge fallait azaki non timba ipupa hein bon on a ba regretter ba bi fallait ipupa ba dango fallait ipupa a raisonner ça fallait pia bango a raisonner ça là ba oui ba te chez eux kende babi avant sukola babi avant bongisa lo mira lo panga baninga ba bongisa non pana badon wana ba opesa ngo na ba église ba souffre moi fait pas pia bango pourquoi ça kuta pia bango a finga makutu koleka parce que ba lo bazwi biloko ya batu ya communauté apesi bato quartier oh biloko wana eza ba biloko ba opesa bato ezokende na ba église na ba catholique ba biloko ba okabola ba église ba protestant ba okabola ba orphelinat ba okabola eza biloko particulier te ya fali te opesa ngo na ba quartier non et ça bongo te ba bazwi yango mabe so fali ausala makampo na quartier na ye moi si ko mabe ya congolais muto asali initiative est-ce que fabrica stanga pesa ki mbongo abaki fallait que opesa ba ta quartier na ye tela ba makambo il faut réfléchir et ça makambo opesa ba protestant na ba kimbangiste na banani bazo pesa ba biloko ba okabola ngo na ba orphelinat na ba homme de vieillard babaki ne ba doit souffrir ne batanda na bango ote on va se tromper mama botika et qui peut prendre bata cité te so fallait ba pesa bata côté na mamo bisokas et bon nga pena na bandal et bon biso bata côté siko akola siko côté ote mais biso so na quartier mo c'est ka pesa faut pesa bandal mobimba non et ça ba biloko ba pesa ba orphelinat ba homme de vieillard ozomona ba pesa bango bato ba bimaraté yozo kende koteka bazo biloko ba pesa côté kezali batika biloko wana côté kezali tout kezati misala bato zo 500 personnes faut ba réduire bolongo batika la 200 maman ba vana banda ko yango fali mutu fala pesa bango biloko non biloko wana ekei na ba homme de vieillard na ba orphelinat là où les gens souffrent bazana ba tatate bazana ba mamate ils n'ont pas de ressources. Vous comprenez? Pour tiens on a moi à l'abri du besoin. Ba maman ba leke na TV wana ba oloba wana. Ba maman wana batika bazana bana na bango. Bazana ba poto batindela mo bambongo. Agence so sala ndi. Ba maman wana batika makamba zo sa. Ba eda ye na nini? Ba eda ye na nini so me di mangape ngai pe na sala pa na ye na zuite.
Oh. Ils ont biloko, ils ont dit que nous biloko ba sana on ba j'ai pour le ba finga ba fatar ba respect. Non, ils ont biloko qui est homme de vieillard. Ba image ezali. Hein? Ba biloko qui est ba intérieur. Hein, ba image ezali. Ezali qui n'est pas biloko ba yo tika na quartier, ba kanza ibongo. Oh! Oh, Congolais. Oh. Merci beaucoup. On est avec Maniké de John. Maniké de John. Est-ce que nous on vend dans la musique actuellement parce que vous avez parti au salon pour promotion. Actuellement nous dans la musique. Différence ni au moins tant on va équiper héritier na tant on pas. Nga zala pas héritier te. Tout le monde on a héritier poids. Na na chaye poids na chaye héritier poids te. Ah Maniké. Prince azaka pas héritier. Tu vas n'être aucun autre héritier. Na on a autre héritier quand on a commissaire héritier te. Ne na lobela fali na lobela héritier bongo te. Na sala yango te. Héritier mutando lobela zaka Karine. La pauvre année qui a longola mwana nga musala pona Karine. Na zaka pas héritier te na tikala ko zala pas héritier te. Héritier to zaka na problème te. Et ça ka kenom ko na benga na lobane kenom Karine na lobi a osala mwana nga mabe yo zo tala bi c'est ça les problèmes des femmes. Mais à ma grande surprise des problèmes des femmes yé mobali a longoli mwana musala. Na ba ngo clair. Il y a répondre OK ezaba. Bon, ce sont les problèmes des femmes. Mais à ma grande surprise, les problèmes des femmes, à l'ongola mwana musala. Ko finga, ko critiquer mwana, ko lobana mwana ba n'importe quoi na bi ah. Asa mwana alongwa. Prince alongwa pas héritier na aval na ngate, makamba prince sa musique ngana kipa ngote héritier yi moko. Aleka na TV ba tuna yi prince wanga na yi. Et bongo ya modèle wana. Hein? Ya modèle wana. Maniké de John pour ça la maman pour côté la ken piano pour on est indi rando ya ken yo te ngana zana rando na héritier te na zana rando na héritier te na rando na wata te na swana na ite na loba na ye mabe moko te to swana na ite makamba ken piano na héritier bakola côté moko ti lelo baso ken piano na héritier basola na okota rando bazaka pe na rando te rando ceci-là basola soki mosaka na répondre mosaka pona makambarando te mosaka afinga nga yango nga pe na répondre ka ye ponga na sala na mwana na ye émission ya liboso na fimbu donc lisumu na ngai yango wana ka yango nga pe na répondre ka ye ngai na ya na internet na kumisa afali yango na mona ki Jésus de nuances na ebité avant finga mutu fota la passer na nga so na bina beto na passer. Pour yo so na beto na passer au lela makasi pour na passer no sala ba bêtise ebele bêtise na passer ndeni Maniké au sala ba bêtise ebele oyo muto ko sala tenga ofinga nga na passer te j'ai grandi dans une bonne famille mon père avait beaucoup d'argent pour te pas na biso ça dit papa ngombe pas na biso ça pondu donc passer na ngai exact tellement bien après yo ofinga droguer na tikala oza droguer ate mona bana rolanda mobali et puis mobali nanga atika ki nezai ka nzela moko aleka ki po yo moko pende ezana omela oh ti lelo omelaka amilaka bomelaka na bino na yebi nanga bakomo na bino nyonso omelaka donc nga mutu ko sala je nanga te so ye na oloba bilo nyonso omelaka bozwa bobombama alors pour na répondre mutu na osenga papier na nini te nga so lobi nanga manke nga na manke au respect makasi na banga ka baya na ngai baba ya na ngai bamona nga nde na kola baya na nga basukola nga baya na nga basesanga devoir Maniké de John na banga ka baya na nga na respecta ka batu mais so manke nga na manke au respect so na yoki pino sa émission manke nga leader na manke pa nga na koma na niveau ba leader chroniqueuse manke no nga nengo lingi na niveau no te na niveau na yo kutu te bon marque au du soir mutala na ndaka ba chel nga na ko répondre ete na répondre ki parce que batinda ki na leader na ye aloba na leader na biso po ye atika ko beta basa comme lèche-cul ya leader na ye po bala obi na orchestre bato bayaka yebine musala te ma ye ko kumisa fanatique po alinge mingi akoma lèche-cul donc amnyo sos musalité nyonso ye mutasalaka non leader na lokola akoka ko sala émission ta banga po leader na bango lelaka oh na sala émission tala ngo bandi olela ah mani kina leader na bango lelaka alelaka oyebi ndengo lelaka tana ko leliso wana otina bana ngingi babundisa ngai awo bandi bitumba wana
kotinda mutu te na nzela oyo obata makuna na ndani na nini na babenga na bovan nga na tambolaka kotinda mutu te mpona koleliso muyibe mikate na koleliso obi mutu so oyiba soso siya to comme na bamillion obanda mona Mike Tyson te akota na ka eloko asobe eloko $1 million mayibi eloko ya $1000 nde yo zali depuis oyiba mikate ya bato epa mino baoteka mikate moki oyiba mikate mama voisin na lobi bongo aya yo ozobanda wana na lider na biso na koleliso makasi tika na makambo wana na minute oyo na vie il faut konzima oyo nzambe azopesa mutu fallait abokota studio okimba onki okoti studio olo yemba ta ninga lo yembi su na anglais au gafe anglais yo yembi na su ba pesa na papier to interview ka ya anglais complexe ça pour fallait le ba anglais bi alba mi anglais ki fali français zo tata bana papi ya lo ba anglais ki mi ki fali mais français au kokate depuis wengi mais sommet ya ba lo ba anglais français a kokite et au batangisa son na classe a kokite mais au batangisa biso ta koki je prends une bossa là boyeko beaucoup ça banani oh mais depuis botika biloko wana okosa ba depuis quartier de maison mère azolo ba anglais boy na concert mona wera alo ba anglais o batangisa son na classe te français batangisa biso akoka yango te alobi ce n'est pas ma langue mais anglais alobi o biso tanga na classe te totanga ka good morning what is your name stand up sit down oh totanga ka yango wana iye ayebi yango yango ayembi yango alinga pesa communiquer na bato ba français pesa communiquer na anglais po mutu esa bien te diambele ki makasi ko longola bambuma siko finalement bambuma beta kano diamba nga boya siko bango nde baboya ka bawangana nga alinga ndima bibi ne pe omela bangi kuna kena mela diamba te kena mela diamba te kena mela diamba te mais ya mela diamba yo somona leader pe no yepa na ye amati likolo na balcon na ye azo dionga yo abatami adiongi yo abatami tama mambo salaka ofumona ka kena mutabela aliboma adiongi yo abatami azo seka azolia fufu azibula fufu abambi na se tala makambo salaka ageno na kata na kata ye bina ageno na kata ka jaune li fufu abambi na libanda adia na balcon na ya diongi yo alongo tala makambo salaka nga mona ke mutamuto sala bien te nga mona ke bana mutu sa tête ne marche pas sa tête ne marche pas. Sa tête ne marche pas. A benga bana na kata sala bengi mamba bina. Babina ye moko. Bana ye. Eloko la sabana yango. Ata kuto ami, c'est faut charge générique no boli na bana no bani ko bina. Filme bon ka. O chebo babina ba. Oh, manike de John. Différence ni ezali lo to moni obino mundibu. Ça on s'attaquer na ferrigola. Kasi mutaluki makambo nyonso robinot bato basi basila bato balala na bango akikolamusa bango na biloba akikolobela bango il fallait comprendre que non muto asaloba que non ayebi yo te so batuni yo question na ye o répondre pe ka que non ayebi ye te c'est tout pourquoi expliquer te na yebi yo te nga muto lobi nango yebi nga te na TV tant ka ba question bi kata question wana si mais en fait aloba kon eloko comme ça bato baloba na robine ke bayebi ete bakima na nini depuis kala robine oza pouvoir ya koloba ngo lelo pa uti terre uti poto fala meme ngulu nde bango baloba fala meme ngulu po ayo finga fere fala meme ngulu na poto pa finga fere apesi mbongo na ndo wapi robine apesa mbongo wapi robine akena beta musique akena ngulu ta bamona kete na ko arena ke bamona ba meme pas en vitesse. Ferry moi qui n'a pas la musique ça fait pas même bato ndé fala même robine Ferry pas même amemana ba marka ous ba kena poto ba monsieur ba kena poto ya orchestre na ye invité siko répondre invité ya orchestre
Non, tu es. Pour moi, tu as quête, ouais. Tu as cœur dire. Robino se comparer na faire ete ndenge nini muta obeta vitesse na tana ye. Yango bino so bolingo so ninga ta nzambe te poani. Bolingi ka chrono tele me pa na maniki. Tangu na eloko so bo mabino. Telemelaki a faire fali. Bino tout. Bokunana ki. Innocent otemela fali na eloko te parce que innocent komi place fali a comité. Mais Robino aleki faire na ba vue. Na ba vue. Robino aleki faire na ba vite. Mais innocent pas leki fali na. Na nini? Asala na nzembo no yope ba pesa. Yope ba pesa yo ezali nzembo oyo ya kongi ko betela ngo tolo te parce que nzembo wana ayemba yango ebima esala succès te. Tango ayembi na Diamond. Mutu apesa makambo za Diamond, ba vue wana za ya Diamond eza ya yete. To lingaki yo pe o ya yemba ki de sa ba vue wana. O ya yemba ka esa ba combien de vues? O ya yemba. Et ça me fait pas Diamond. On va finir, tu vas faire Diamond. Ah, ngalo bango ça va faire Diamond ça été. Mais il passe bon YouTube après ça ni quoi. Après ça ni. Après ça Benji, ayembi nzembo ebimia ça yango clip. Et ça est succès. Akio benga mutu mususu aya ko epolé pour pese makam. Ba pie makam nzembo ata nzembo ça yi. Mu pepeza été. Mu pepeza Diamond ça été. Ba vue na yete ça Diamond mutu pesa ye. Ya sala nzembo na ye nenga yembi abeda shwe tata. Abeda shwe tata. Nzembo yembi abeda shwe nzembo mabepe na nzembo mabepe na yango. Abeda shwe tata. Abeda shwe tata. Pardon. Excusez-moi là parce que je suis avec Baniké. Abeda shwe nini? Abeda shwe tata. Abeda shwe tata. Abeda shwe pe banzembo mususu ndima. Vous t'avez combien? Après, tu as mon bébé. Tu as mon bébé pour embellir mon bébé. Tu as mon bébé pour embellir mon bien. Mais le bébé, moi, je me rappelle, il a fait moins dingue maniqué. Côté kuna, tout le monde a marqué ça. Pesa, Abedachou. Viens Eric Mandala, on l'a fait penani. Pesa, Prince Nzembo Yembela yo. On a senga directement. Nazo senga directement. Nabite omoni biye innocent photo comparer kende na presse. Pas ebe mbate. Aibe mbate azande na grâce parce que azam mise en concours. Akenda concours azwa makambo, ba pesa ye makambo, ba chela ye ba munini. Omoi makambo ba chela ba innocent ba chela ki ba prince. Mais na mindo to beta masolo mususu. Bosco nani gaz na weto fala sani featuring combien temps na featuring ya Diamond te non non gaz ma weto c'est fala zoa pas régler innocent gaz na innocent ba sola et bon abanda obina nzemo innocent ndi abina nzemo innocent na France abina ngo gaz na innocent ba problème te pourtant il faut informer ba na problème te on a problème ba yo kanaka abi jamais fallait ko zo ya régler nani et moi na fallait ko zo la mutu te moi na fallait ko zo le mutu te akoba ko zo le mutu te wande na ko zo le mutu te mwana wana bakoki kozwela ye mutu te areglaka ye fali na gaz baza na relation na bango petit frère na grand frère mwana wana ba excès des années ya ofinga ba Bill Clinton ya ofinga bato aza na place azozwa yango ebongo sikoyo aza na elongo kwa ba Rwandais to bengi Rwandais. Mais est-ce que ils appellent mon niveau pour maniquer des gens trop bas mais non mais ils appellent mon niveau Robino Mondibo azana nzembo azana 11 millions de eza ya Robino abeti yango yemoko sans featuring abeti yango yemoko mais faire repère nzembo ça a 10 millions de vies ma meilleure chemise après combien de temps bon ngana yeba makamna ete na za pona lobela ete yana lobiti na wana pona différence ya ba vie obino bozoloba ko to faire ba aéro pirater nzembo wana bima ko to bongo dof muté bachila mwina et bima bongo et bimi nano après ya yo zongo asale non clip asale non clip et ça les 10 millions de vues bon so que qui ont avant asale yango clip et c'est le qui temps combien pour les loyers comparer on a makambu ya Robino Mondibo eza lelo to solo bela lelo to solo makambu ya lelo to solo ba lobby te lobby wa lelo nous parlons d'aujourd'hui yo so betema masolo akala
un petit peu le lot, oh, soto, que non pas bien ça, amen, petit le ça fait combien d'années, amen, les arcanes à top. Amen, les arcanes à top. Ah, si quoi, amen, les arcanes à top. Soto, amen, toi, tu as vu, ah, et ils ont vu belé, et les quantités belé, pour amen, si le ça fait combien d'années, amen, les arcanes à top. Et à la meilleure chanson. Amen, c'est moi, babia, ti le lot. So, tiens, moi, mouton, tellement bien, mouton, fan, na kizité. Ti le lot. So to bito chaba fe to chape amen. To lo bela lelo, Robino a mis en lelo, ana vitesse ya lelo. Mouton bo tia ya za vitesse mo Robino so bangane no makambo. Ndo comprendre te so lo bande ya finga fe rigola te, ya fe rigola za fe na e, alobeka kenze moniza ba fe bele. E bongo sikoyo yeso ki aso bangana e makambo. Ese ngana lobi ya bandi makambo ta banga makambo. Ngana lobi parce que mon garçon ana aibe beta bassiste ana aibe beta bassiste soki guitariste soki na aibe mam na été na mona ka garçon mo ba mande facilité alekaka aloba babilobela garçon mo na solo aloba babilobela garçon mo boye ala basi basale la raye et puis so basi mbongo te basi bazo ba $50 ba $100 nde basale la raye il faut so basi bazo $100,000 basombela ke banda coûter ya zo ka basi mo basomba futa ke mon hôtel à $25 mon hôtel à $20. Dans un garçon, il y a poisson, les caca, bilobela, bilobala. Dans mon garçon, non intelligent, garçon, il y a illettré, alba, bilobaloba. Toi, on attend toujours la vérité, tu es imbécile, tu mais Aza leader, il y a bololé. Po, ngana lobby ferrete, ngana lobby Jésus de nuances. Pona nini omoni na temps oyo tango mutu abengi yo omoni na minute il faut te se souder ata ku toyokana na mutu te tozo se souder pour l'humanité. On fait ça pour l'humanité. Est-ce qu'il faut faire un imam? Yo mutu zo loba faire nga na yebi ete nga na yebi faire ezali griffe. Si le type autant à combat faire, on a bien faire à Mundele. Pas Zoria. On a bien été. Oui, pas Zoria. Pas Zuzu. On a bien été. Mais la carrière, toujours on a parce que Jésus de Nian son nom. Jésus de Nian son nom est un leader bolo. À Rose à la bololé. Ah là bas tu pas au suba. Balia na sima na ya za la bololé. Tango bino bozo finga batu. Bozo ye bateke nga pande na fandi boye na vandelité na lobela bato yo zo lobela no lexanga temps tinga lobi ko tu pona lobela te parce que blessé bato belinga mona ba image bato musu ba lobeke soki ba moni ken mpiana na manike na Robino Mundibo faire rigolo la pêche mot d'ordre la ba fanatique na ba beta bino na ba betanga il a pêche mot d'ordre yo mto lobi yango toyoki bongo po oyoki to eloko nyonso oyelanga ezana mutu na ye nyonso tu oyelanga ezana mutu na ye Jésus de Nianso yo mutu lobi ndo nyonso tu koyelanga eyela bana nga ezana mutu na ye na porter plainte avocat na ngai aoyoka porter na yo porter na ah o moni kande na lobi boy nyonso tu eya na vie na nga ezana mutu na ye. Vous ne dites pas finir Jésus de Nianso na tabino mo. Amoni nga na zasna temps finga bat na temps ozong sort na nzela. Bololé. Na temps finga. Mais tant otinda bat ba finga bato. Polémique esila. Makambo esila. Donc degré na bino po loba boyebana, il faut ka bo leka bo finga bato. C'est ignorant ça. C'est pénible donc pour ça succès, il faut okitisa mutu moko boye. Mutu ngo banda ko finga ye a répondre à bino. Ngana olemba webi. Ngana olemba nzambe. Muto banana bana otanga komba répondre à ngate na olemba. Mutu sozo finga il faut répondre à yo. Na titre na ye ndenga so mi tchake ye asa na titre. Oh il faut ba benga ye lokola nzambe. Oh il faut ba benga ye ndenge moko boye. Na mutu oyo na fingaka a répondre à ngate na otika. Il faut ba
aza pe patron aza na ba travailler faut batala pe neni obenga fallait ko benga ete na ninga ko loba te ke message na tout le monde yemo ko fallait pas tomboka tant Kofi Olomide bengaka ibisa bat ba yema na disque na être ma portrait fallait yakate fallait yemo pas likana tiva lobanga na responsable na bat balandanga na sima soki fona yemba pa fiera mbofera tombola téléphone na benga na ya na voyate. Alors, il fait pas beaucoup de respect. Ça fait camarade. Fallait pas retomber la téléphone. Mais nous, quand ça la pour mboka, c'est justement faire. Le nenga loba na JB a réagir. A lobi na nani a réagi. Il fallait qu'à réagir. Par rapport à poids orgueil. Par rapport à poids yebi qu'est-ce que l'humanité. Par rapport à ne pas couper le belé l'auté. Par rapport à Nenge, Mundela Fanti Batnanda, Kunde, to Zabo et confinement, to Fandi Nandaku, to Zoebani, to Sate, to Senga Mawanzambe, yé le bélier le côté. Par rapport à quoi aider Batou, Balia, et le bélier le côté. Donc, yé le Monica qui n'a pas bien à Kende, mon boy. Manique de John, est-ce que ceux qui ont dit ça me institution au Colon? Nga inde na Zaboé. To soit tu as fondé de nuance wa ko kanga pe na mboko na na temps ya mutu moko boete alo bakal babilo baloba to na simio na nzela o ke fundi de nuance wa so ke na ba banda okanga nanu yo okanga ne oyebi te ba okanga yo yo bimisi ye po yo mutu lobi ke non il y a pesi mot d'ordre yo ce que faut ba place mot d'ordre wane utaki na yoki koyo kasi ko na peso conseil ba fanatique ya faire rigolo Benji o moni ngane na tambolaka na opesa au conseil ndenge osala ke mission boy ko ba te ke na yoki o moni te ke no la kisi kamba Robino awa na yebiso ke no na ko attaquer Robino te soki na yoki ta lobi likam na kombo na nga. Neto sa be mission, il faut oser l'intelligence ya makasi. On a lobi na yoki poto. Na okende boyebuna. To yoka ba rimer ya nzela poto. Na okete ngasko na yoka rimer ya nzela ngalo ba makamba solo. O na moni. O na yoki te, o na moni. So na sala ke mission parce que ba ataka ki leader na biso. Mais yo zo lo boyoki. Na ke boyebu na tamsu ba problème na nga, tamsu na koyi nini na kufi. Ba oloba ke non. Je suis des nièces, ça tient que tu as un micro poison et bomanga. Pour la ligne. Il faut être prudent dans tout ça. Il faut être prudent. Un message n'a plus dans le kaka. Ngande na zaboe. Mutu soki abengi po to sangana to aider batu. Non mon normal. Attends internet babi to benga batu to vanda ba na mani kete. Na minute oyo poto so solution pour na corona non mon normal. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur. Bana ba sakana te. Bana ba ke classe te. Bana ba fanda kana ndaku. TV ba otala. Oyebi ke epesa bana problème na cerveau. Nyo so na ba mo na ngote na comprendre te, ba comprendre te. Que c'était ici bana ba vana ndaku ba ok classe te ba sakana baninga na bango te ba zo vana eloko esamela bango te bana ba botan bana ba 3 ans bana so ba na classe. À quelle classe elle voit ses amis ou il voit ses amis prend des ans abimaka à quel studio mais si quoi tout ça la maté moi na ko craquer moi na za ma casté a un problème. Pour ake kaka azana 4 coins ka ya lopango ake boye azongi boye ake alinga bimakaka lave les mains et longana bana mayele. Au moins, pourquoi, maman, pourquoi on ne peut pas sortir? C'est quoi tout ça, une solution vraiment? Ah, il y a un Congolais entre Congolais, ça c'est Benji. C'est quoi ce qui bango, on peut ça exemple. Exemple, ça va leader d'opinion. Benji, ce bango, on peut ça exemple. Exemple, oh, il va ça c'est quoi ça? Pour moi, que musique na biso est comme banal. Manique de John faire epé mutalika na TV lobaté ezaki markaus c'est pas faire ngai soki na lesana soki nani babenaki nani chef na biso à télé soka leki na TV lobi kambo c'est que wuti na bureau ninga so bona tuna ka bato ya bureau te lokuta to yebi nde balule tambola to yebi nde balule zalaka otali ba commentaire à émission salaki tout le monde va finir total ba commentaire au monde va finir moi ba émission to sali même ba suspendre yep parce qu'il a salé comme va faire mais azo sala mabe garçon wana so ba to bito kende to zonga azo sala mabe Benji na nenga faute azo sala mabe
Na temps oyo, tu as besoin que tous en a rancune. Na temps tu as besoin tous à souder pour manger nzambe za mboka. Nous on a peur de nos enfants. Yesu ka bota te talier. A sa mabe. Atika batuko. Botika batuko. Bino pe maman lo sauver boyo le asu lo sokote ba fali. Ah, bino peso. Nyo sa ka bolu ki a fali ba problème. Ah. Yo lo so même ba ka bola nkuna. Oh. Lo va pesa ba. Beaucoup. Moi n'est que des jeunes. Ngana ninga tout ça likambo ici là. Que likambo ni on lobi boye, c'est de la famille. Moi maman chez Zalaka, muta saliango après latinango. Tenga lobi on n'est pas de la famille. Si on était de la famille, il allait pas envoyer son truc là. Te atinda qui était. Ngana oki ki atinda qui était. Yo deux autres côté la bango. Yo zo ki ka côté na bango, côté na biso ko zo yo. Te na yo ki be côté na bino. Na ki côté na bino oui. Côté à Fali pour moi côté Fali pour je soutiens depuis moi je soutiens Fali parce que idée on peut ça tout ça ça bon on peut ça pour la c'est pour moi pour Fali pour pas tant que yo batunyo ils a bien parce que batunyo soit misene soit comme to 500 bon si ko ba leader on peut pas ça ka mi balé na mboko Abeda Chou na Eric Mandala c'est soit tchembo c'est qui ndako bi bon thème pour tout monde qui tout monde na vient na biso na pesa 1000 sacs de riz nani alita chamala na fondation Fali. Chamala ko pesa pe 1000 sacs ta pesa muke fa pesa belle 1000 sacs de riz. Abeda Chou a pesa 5000 sacs. Les 5000 sacs ya nani to moni yangote. Ya bela tout moni te. Na considérer. To moni alita chamala a pesa 1000 sacs de riz, 1100 sacs, 200 sacs, 1000 sacs de riz. Et c'est belé. Ils ont vraiment belé. Merci papa Alita Chamala. En tout cas, merci de soutien. Mais toujours il y a un temps où il y a guerre. On n'a pas besoin de ça simplement. Bon, c'est à toi au na biso. Bah pesa déjà na fondation c'est qui non na ben. Bah pesa déjà na fondation. 20 000 wana te ya ma fondation. Pour na reine. Kasi mbongo wa yango wana. Ah! Oh, 75% ya concert a Fali pour payer 20 000 $. Mbongo tango eke na fondation, mundele ndi mutayebi nde no sa répartition ya mbongo wana. Concert eza ya mindele. Côté kuna vraiment na yebi te. Autre na ba question nga répondre na makambo nga na yebi. Côté kuna vraiment na yebi te. Il faut que na sous le kauka, il faut que nous tena fiston coloquer Zapatero. Wana comme makambo ba Ato likolo Lucas Soule. Na retour na bango to Lucas Soule kauka tozwa. Fali pour pas compte de Fali pour pas pour retour quand on habite pour transférer sur la bloqué. Mais nous sommes bloqué Fali retour vraiment si côté mais là qu'on a senga, on n'a pas besoin de ces guerres là. On n'a pas besoin de ça pour le moment hein. C'est que maniqué au team Minduki na se. Te na team Minduki na se te na minute so meki na Fali na obeta. So meki na Fali na obeta babiloko oyo ba okanga na nzeba esangelo te. Esangelo na sota ba mir na kima bambangwa makasi balanda ngai netika babetanga masasi na temps na te. Sauf qu'il fallait non réagir. Na sepeli si réellement va suspendre moi en bali wana c'est bien. Olaki si ke oza leader moko oyo ozali na maturité. Ozongisi maturité. Eh ben oui parce qu'à suspendre ye. Soka suspenda qui était tonga to ba ke non a bololé. Le quoi suspendre ye a bololé parce que a boy ba salir kombo na ye. O sali bien. Si ko le quoi ba suspendre yo sko ba ke ba suspendre yo te wana comprendre ba suspendre yo te. Mais le quoi va suspendre tout le monde a image ezalati. Pour eux pesa sita munene. Je salue Mike Lokamba, je salue Benji. Goreti le voisin, ya gosande to baiko, ça la bien makasi. Naomi Sanduku fi à longue chambre. Hein? Vraiment Mikolo mabanga ezebele te poto otala ka bato bazo assister biso. Pour biso bino, bwana confinement mais bolia bo mela. Biso siko. Biso siko. Hein? Biso siko. To fukir. Biso vraiment. Donc merci beaucoup Merci à vous, Maniké, merci à tout le monde qui nous soutient de près de loin. En tout cas, Benji, c'est pas de l'objet de suspendre, mais tu m'as quitté. Bien sûr. Oh. Tu m'as quitté. Ah, moi, je suis en bé. Babi coûte ameka coûte qu'on les même pas la TV. Et puis pour naïe, à part pour naïe, suspendre depuis batunio, on va s'en émission tena. Vous pas faire. Merci. Si on est sur l'accès que non, leader, à son amour. Il faut un amour dans le groupe. Il faut que ça soit fait fallait habiter. Manique sali boé.
Manike mission nini wana salaki. Or que ayebi na été bala kistan batinde allez, na lingi susu te. Et salamaka. Ba suspendre yo. Yango to au moins que to linga suko leka na maloba te. Mais ko kansaka te que non soki muta lobi na nga mabe pona le répondre fona singa mikana na pa. Que so robi na mabe na répondre. Ko banga. Kelly Mapata bi oza ba fumeur de chambre. Kelly Mapata nga na yebi été. Na yebi été na ko yeba ka epete na vie na senga pe ko yeba été. Aza pe utile te pembeni. Parce que passage ya Robinho pas Kelly Mapata et ça la bien. Et ça la ngaka bien parce que so yamba mutu nyonso ah yamba mutu nyonso ça besoin ba vie na site na. Place ba leka ki ba finga ki Robinho pa ko leka. Akasa ça besoin quand Robinho yo pe sa réponse na makambo baluka ba bango ba baluka makambo. Ayo pe sa réponse te. Merci Manigué de John, d'avoir invité Langalelo. Merci à tout le monde. Merci à Code Mondial, à Willy Moshe, notre vieux. Merci à Miss Inzao de Gamata. Merci à Ange Mouaka. Ange Mouaka. Et Simba déjà. Kolo zongi mabanga. Il y a Simba déjà. Moi, je zongi batte belé. Mais on va boire au bois. C'est va solo li. Et on te lire en abandon tous en abandon. Ange Mouaka déjà, mère déjà. Et puis à part non, via Willy Moshe, il vient à Bissot. Atika bisoté on avait on est là paix à son âme mère na biso ya lutte de la congolaise Malolo paix à son âme et puis na famille Mobimba ba condoléances vraiment na famille Mobimba ba tout ba peur de bande na bango de près tout na tolé na bino to de na batu bazo le la to c'est pena dans c'est pena nito na limite que muto c'est pena ça parce que ça fait monde entier qui pleure ouais tout là tout bon que ça bien mais cette fois-ci monde entier monde les a bien monde les a bien tout le monde na limite tata muto on a fait tata anniversaire pas si moi de la presse anniversaire on a gilobi joyeux anniversaire mora mari on a ba confinement na palais tout le temps là palais Mikolo marambo ya bien zanté moi de la presse joyeux anniversaire à toi de la part de ton frère tonton Benji pour ta grâce aïe bye ciao à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.